Et puis, lelo na poto mabale belezo kufa. Bebe kufa pour ani? Pour un problème financier. Tout n'a pas pour ani. Problème financier, moi, si na mobile, au moins mobile à salaka. Moi, ça salaka. Au moins, moi, ça salaka. Mobile à salaka. Mais bon, nous sommes tout le temps. Bon, nous sommes tout le temps. Mobile salaka, chez moi, yo salaka. Aux oreilles, sur moi, 2000. Mais là, au salaté. Non, on aussi les trop. Bon, nous sommes tout le temps. Il y a moi, je peux m'appeler la porte. Au moins, moi, ça salaka. Être soignante. Mais mobile à salaka, mobile à la bosse. Alors, paiement, ça va intérim vite fait. Nous avons pas problème. Et belé na ba couple na ba foyer. Au moment que moi ça sala ki na mukanda te yo mukanda te mais au tiezemi au bengi muninga na yo belé là posa na mukanda. Mama zo mukanda après ngape na boti deuxième mois na zo. Kaka mwana wana liboso ba boti. Ya manisa mbala moko ngba. Sera komi na obota nga esouté. Ayo obota tene ni yo 10 ans tikinga iboy. Tandis que ngam. Pourquoi bino ba na poto ya kala bino bato umeli na poto bolinga bato baso ya sikate nga kutetala nga makambo wana te comme si bolinga ki poto ngo ezalaka ya bino boyaka na ba parfum na bino ba 3 euros bosombaka dimanche na ba marché ba Saint-Denis 1 euro boyaka na ba caleçon moko bosombaka belé na 10 euros 12 caleçon boyaka na ba deo moko boya bolalela biso basi na kisasa ngana kana kanda masa mo obike na ye na reggaeton za kana Suède. Oui, mais tu na boto na momi na kin. Non. Nicolas parfait, mais oui. Au moni pote baby na bateau yo, balinga mi salati. Netinga pote baby te. C'est normal. Je me réveille le matin, ata bazui, batie Marie Le Pen. Pona nga pote baby te. Alobaka tout le temps qui est le ce qui pote baby ezali bateau ya poto, bateau ya Angola. Ça veut dire que tu as Angola. Parce que tu as yo posé na kati. Parce que ça parcours na yo Angolais na kati. Ba mete chura ba na kati ba te ba na kati. Ba les capé Angola. Est-ce que c'est vraiment que bino? Na chana yo. Oui. Yo fait la charge. Ba Angola. Est-ce que bino ba Angola ba te bébé si poto pe poto ko bébé ngeni. Angola ya kala ezaki mingi basé dollar ezaki belé. Ngana zaki na Luanda téléphone ezalaka te. Na Luanda téléphone ezalaka te. Ezalaka ke bino nyos boke sala appel chamada na roi 15 batu bazalaka na téléphone basala na ligne net boye na cabine bino bosalaka parce que batu mingi babeta masolo bino bosala bino kapona mbo so bokuta na joueur boya msu Chassel Mbemba bozi moi 30 000 bo panzani joueur na Ballon Sport ici so bokuta na Meshak Elia moi 10 000 Ballon Sport ici joueur na bo idée na bino eza vraiment ba idée na bino penser ça non. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Maison Awakosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemeyebite. Yaka, tokisina metro chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Uzumuna kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mun daza bo asaka so mine bila metro. Paka mukolo bo ya takosa kutamsanga. Bisa tani ngaba ba mingi. Tanga. Awakosa.
awa nini awa toza awa yaka sona place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na epona kolongola batampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mamumu, ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene, alingi azala na nsima monene, baanche monene, mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde ka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche. Non, yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali. Bonjour, bonsoir, partout bozola nabiso, grâce à chaîne Nabino Congo Révolution. Merci Nabino Toro Tikalate, Kozanga Koupé Sabino, merci tout le temps parce que Ozana Bujumbura, Ozana Kenya, Ozana Msusuna Nairobi, Ozana province Mokoboy, Yakatanga Kuna, mais Otalaka Congo Révolution. Koupé Sabino Kaka, merci. Merci na Moussala Kitoko, Oyo Bozo Sala. Pona biso, ko compose biso, ko benga biso, ko pesa biso moral presque partout. Boso tala biso na République démocratique du Congo. Pona ni te bandeko ya Djobour, ya Fidicis Mobimba. Place Bosali to pesi bino. Merci. Merci l'équipe technique. Ya Faye Tips, merci na yo, merci de Soussou na Jonathan Faye. Place Azota la biso to pesi yo, merci Michel Kombe Aigle, to pesi merci de retour après Dubaï. Après ko sala ba contrat minene na roi ya Dubaï, ya Émirats. De retour à Paris déjà. Alors, nalobaka moi na poto nyonso, oza obligé. Nalobaka oza obligé parce que pour nanini, il faut ça là. Maman koki ko bela, papa koki ko bela, mais agence ekangi ya voyage et anini ya routine mo ya transfert. Tala toza awa. Tap Sainte. Tap Sainte eza application oyoke, moi na poto nyonso na téléphone na yi. Il faut ça là. Pour nanini. Papa maman okoki ko belisa moto. Rapidement agence ekangi mais kaka na téléphone okoka routine mo, mais conditions ezali moko. Ezali code promo ezali Mombele 5. Mombele 5 soko beti, ça veut dire batu Europe. Soko zalaka na Europe, so tindi 100 €. Kuna bakozwa 105 €. Batu ya mikili États-Unis d'Amérique, Canada, batu ya Australie, bino so tindi $100, bakozwa $110. Voilà. Na kati ya plateau lelo to kosolola makambi belé avec l'ancien ya poto. Nazwaki taming ya kotala batu kololaka, kulelaka, pote baby. Oui, pote baby. Est-ce que tant que tu as pote baby, mindele bango moko pe bayebi ke pote baby, po ezambuka na bango. Comment yo koza la mupaya oye na mboka batu, ti olobi ke pote baby, mboka bate baby. Lelo to koyamba ancien ya poto, azamo na poto ya kala, to lobi ta botami na poto, mais akoki koya ndenge ngana yo to ya, mais awumela. Ba umela kana mboka après 5 ans. Wana mundele mutayebisanga. Abiso beti 5 ans na mboka wana umeli. Biso to pepe na ba 7 ans, ba 8 ans na Grèce. Mundela ebiso yoza grec déjà. Ça veut dire oumeli to kozana ya manisa. Ya fiston manisa. Ye to benga ke mingi kuluta baleki. So bomona kabiso eza bandeko na biso ya ba Saint-Denis, eza la biso nyoso ya salaka wana kapu ara force toujours mayele ya yokende boyo to salaka ne tout le temps. Ya manisa. Bonsoir. Bonsoir monsieur Mombele David. Bato basota lopo na mbala liboso na Congo Révolution na chaîne oyo. Monsieur Manissa, ya Manissa. Oui. À part Kouyuka na Banzebo. Ya Manissa, monsieur Manissa Fiston, c'est un jeune Congolais né natif ya Tchango, na Massina Petro Congo. Et puis, na vanda pe na Kassavou. En plus, moi, je suis nyonsonivore. C'est-à-dire, na vanda ba place Béné. Atanga na maluku na interna. Na vanda na Kimbantseke na Konebe ya Pamera Kulutu na biso. Tozana na pango na njili na quartier 7 na sima biochimie. Tozana na Massina Petro Congo. Na vana na matete pa oncle na biso Diwaz. Na bar Diwaz ba na matete ba yebi na royaume. Na vana sou na lemba na première porte oncle sa na pala na za sou na Kasavubu na Jolu. Pa ba Cheribu na zana sou na Matonge na Sendwe chez biso.
donc naza mutu moko be navanda so na lingwala na bwende donc naza mutu moko boye navanda na bandal na Chilwango 8 naza mutu moko naza nyonso niveau c'est-à-dire ba commune ebele ya Kinshasa na yebi ba tutokola na bango ensemble yango mona nga nazaka l'ami de tout le monde ya manisa voilà idée ya Parlons Sport bato baotala biso babia azalaka boye nde en dehors ya Parlons Sport azalaka boye voilà nga na bengi yo en fait tosolola makambo ya poto en plus tosolola lisusu Parlons Sport wana idée ya kosala yango ezalaki par rapport ya nini mpe bozwaki makanisi wana wapi bon Parlons Sport en tout cas ezalaki idée tellement moi d'abord personnellement je suis passionné de football na beta balle na kin et puis nga naza plus pédagogique technique quand on jouait na football na ba coach na ngai na PCMBO te Musemvula Musheni Itachi ano pesa biso tant to kola to beti match na ba kadi enzo to na système to edagi briefing ako expliquer mon des matchs eleki moi j'ai retenu tout na mutu na nga rôle ya mutu na joueur na terrain numéro 2 azaboui ko beta boui na ba système de jeu j'ai retenu tout du coup et kotanga parce que ngana na captara makambo belé la mutu et kotanga na mutu na banda o suivre makambo ndembo depuis 1988 na rolanda balé na simbela ba joueur bilamba depuis 1988 na mona ba joueur o baya nanga mona yeko ma joueur donc na viva football ezanga football c'est à moi même si na olia sauf ndembo ezali même ya basi na talaka donc yo sala ke to boulé to sala analyse Mama Léopard, Anelka, elle dit que tout ça la masse à mon Bob 6 n'a pas essayé de dire qui n'est journaliste. Anelka ça la rabalé, mais ça la ngoye moko. Il faut ce que tout ça la balé. C'est-à-dire Anelka zali, yamani sa yaka tu koto ko luga nani. Atumsu ba ebi balé mais ba ebi olobate. C'est ça le problème. Il faut to créer nan VK. On a invité Veto Banango na Anatole France na 70 bouche caméra moko bo solo la kaka veka show na foi anel ka obeta na central pa et yako pese lengi tango to bité surtout sali émission veka ina idée il faut to anel ka faut biso monto montango biso moko na mayele na biso to bakisa ba mayele ba munga parce que émission faisait na zigi émission fait dans la sauce. Moi, et puis, soit et ça la bien, elle le montage. Allez, tout le monde créer. Pour la Parlons Sport, et où t'as bon, et puis Parlons Sport, tu as encore remarqué que la bataille en Zambé, ça bataille. Bataille à église, bataille. Famille mobile, bataille. Tu es mon qui off. Nous, tu es à Saint-Denis, parce que nous tous, on était là. Moi, j'habite à Saint-Denis. Je venais là-bas tout le temps. Tout le monde a des chroniques. Il y a musique et kangi. Ba Mumbele Bazali, ba Mupasula, ba Miki, ba Tebele. Ah nous, biso pe to go tengama. J'ai pas besoin d'un jeu. Mais to tengama, ne loko to go maîtriser. Parce que moi, ne na ka so na bi loko te na kota ngote. Politique na simba ngote. Po na maîtriser ngote. Mais football na kola la pongi ba la musinga. Latéral droit au bête ndeni na système de génie na oloba parce que nazana ngona mutu tambula ngana manzoto etanga quand même nasi j'ai beaucoup de savoir au niveau football et au sala ki to autant bolo ba makamba bien tout le monde a capté bino tout le monde a capté moi j'ai des appels Claude Floreil ben na pese mbote na Tanzanie to ba no discuter na ye mani ça propose moi alekinga na makamba bale mais MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Propose-moi. So petit boy, c'est au sala ndenge nini. Intervention na ezana ndenge nini. Na marquage na démarquage to gen offensif ndenge nini. Vous discuter. Ngana na diplôme entraîneur de. Du fait que bato remonta la bino à les 8 sauces. Ti le lekeyi.
Lelo, est-ce que Léo Toko Lobake na musala ki Toko Bosalinga na opé Sabino félicitations. Merci beaucoup, monsieur. L'équipe Sabino Nyonso. Est-ce que Lelo Boso a pe chance mon Kolomoko bo ministre à sport a bengi Sabino na Congo a ba idée na bino bo pensa kanine. Non, mais avec beaucoup de travail que nous on a fait, bon après ba ministre bazana makamuna bangonde balingaka. Vous comprenez? Bazana makamuna bangonde balingaka, on a fait des démarches. Anel il a fait des démarches, je vais quand ça des démarches. Mais par contre, Sabino et il croit que ceux qui pour le ministre, on n'a pas les numéros de ministre. Il y a ministre, on n'a pas les numéros, tout ça, on a contact n'était. Tout bazan aux entournés, on a contact. Mais pour na ba code Sabino beaucoup d'années ministre, pour expliquer ministre au bolingi. On peut Sabino vidéo, on a été bien Congo et Tamboula. Biso mokoto. Mon bel, je te dis la vérité, tout ça la émission parlons sport, toujours un bon royaume moudouté. Tout ça là on a ma propre frère, na biso mon frère. Tout y a une émission, tout place. On loue, tout loue en haut. Un caméraman, vous pensez là, tout voyageur à tout Orléans, tout ça l'émission, biso mo tout loin d'ako. Pour moi, pour déplacer joueur exaté. Est-ce que nous avons un koya parité? Et ça, il faut pour s'en bon loin d'ako. Tant que vous loin d'ako. Et comme il y a un là, bolia, joueur ailleurs, pour passer l'émission et l'équipe. Bon, ça là, effort, pour passer ça bateau. T'as moi message n'andako. Ni sponsor, ni l'euro, tout ça là, on a ma propre frère, n'a biso moko. Tout autre qui ça année passée. Tout loin qui studio n'a qui ça. Tu vas nous vendre un hôtel. Là, on a une flat, mais anel gana na veka badagi na flat mon qui tambo pas djonga. Ils ont payé. Malgré tout, mais moi j'ai payé les billets. Parce que avec un to foot pas bien, biso mongo. Aujourd'hui, parlons sport. L'idée c'est quoi? Faire régénérer les anciens joueurs. C'est-à-dire, monisa bango vision. Bano babotama na ba 2000. Lelo bazana 25 ans. Il vaut sur le volet du hôtel. Il faut se le vouloir de Beta Cannes en 2002. Moi, on a 2 ans, donc, c'est-à-dire qu'on a moussa ba joueur à Kala, qu'on a ba joueur au bazar actuel, qu'on matisse bango, qu'on a moussa bango. Et c'est vite, na biso yangona. Ba joueur au bazar, ba joueur au babunga, il n'a pas si tout ça, ben biso moussa mon bozale mission na joueur, moutou bengi ah, vous pensez que numéro joueur on a cassé on n'est pas mon panti. Mais ça ça ba coup de fil tout ça mission na Nzombo. Na pesi frère na biso Chancel Mbota bengi Nzombo na musika ya Nzombo na sepel na monio na sala mission ngala ke na Luanda. Mumbele oke na longo makona na ke Luanda ya na nga propre akufi evala tumba manisa mbongo. Akufi na Ngola na ke kunde na kundi ser na nga dimanche lundi na su téléphone na nga na ke na 1er d'agosto. O imagine na bengi Isaac na pesi Mbota an nefa beta na 1er d'agosto na ve moi garder 1er d'agosto boy. Ve Thomas na oya bani manisa wesi so ine matanga esera kufa kunenge lubi ngana oya photo sale loko mona tina ona na paranel ka montango umbele na sala émission na kota tina kata 1er d'agosto na kota na jeune frère na bobo ngenda na pese Mbota za kuna vacances ba yambinga na ba petit ma jeune frère na mongo ba yambinga na Luanda na koti na 1er d'agosto na filmer to sale émission na Isaac Gelo Kanga, à mon émission, Yamanisa, s'il te plaît, pèse un numéro Isaac. Isaac a fait un tobétané na Gabon. Moi, tu Isaac a eu contact avec Gelo Kanga. Par rapport à ça, l'émission. Mais na kende ki matanga. Au moins, qui pension na nga football. Na ke matanga. Mais na ki na short na bina train na 2 jours na kuna. Na combien loin de vendredi, na combien loin de samedi na tongo. Na sali ba dimanche na kundi ser dimanche. Lundi na sali émission. Mardi na support vol na zongi. Nino bino boso linga gouvernement sala pour na bino nino bosa nango besoin bino moko na parlons sport parce que comme on a bino bosa qui ça presque ba jouer na biso na ya kala na ya sika exactement na bato musu ba ibate o kaka ebika joueur boya yo baleka pa na bino même ngaso na tala émission na bino ponga tala mingi sport na documentaire exactement donc na tala mingi sport documentaire ba film na tala mingi te so na tala ma bino projet na bino ezani bosa na besoin ya nini so gouvernement linga sa elomo pour na bino ou bien ba continue ko kaka gouvernement te Moto moko ya mbongo alinga makamba sport be joueur moko akoma na mbongo ebele azana projet mo vers bino bozana besoin basala ya bino ngai pour moi personnel après pour parlons sport chacun a ses idées à Rosala mais moi pour moi la lingaka gouvernement congolais à reconnaître biso surtout ezana ba jeune ebele na France ba raté marge ya football c'est-à-dire ba raté marge wana et puis na rosenga na gouvernement dans le département de sport, il y a fait Koufa,
soki moyen kozala neti nga nalinga mingi nazala directeur technique nasala management ou nazala directeur technique directeur sportif ya kosala détection ba joueur komona ba joueur c'est très important pour moi pour nga na vision otala de joueur et puis na moral au match joueur que yo faut beta boy et puis son dans le la VK ça plus na information même idée on a naza nango yango ye pas nango même anelka pour ça na biso zali que fédération congolaise va reconnaître biso comme bata presse ya ndembo ne bino so beaucoup conseil bozora ba badge biso ba badge wana ça coûte on a goûté so biso so na raté parce que biso ni to gena match na Orléans to soigner qui ngana soigner qui na moi soigner organisateur mais moi je fais ça non monsieur en plus tout ça la démarche comme ça la bien tout ça la démarche que ça fait démarche beaucoup mina mail botine on a fait kofa na Congo est-ce que d'abord avant fait kofa indi mabino faut za na statut moko idée na bino ezani faut ba yamba bino bozu délégation bokei bo memi lettre na bino ke tala biso to na projet est-ce que bino bona lettre mo beaucoup tisa na niveau ya fait kofa que oui ba journaliste mo bazaka na Paris baza na besoin studio mo esala mo pona ba joueur pona batu boy ba parler makambo ya sport na Congo makambo to loba tokenaki na pesi ya doyo mbote bino bosalaka parce que bato mingi babeta masolo bino bosala bino kapona mbongo so bokuta na joueur boya msu Chancel Mbemba bozi moi 30,000 bopanzani je vois pendant sport ici so bokuta na Meshak Elia moi 10,000 pendant sport ici jour wana bo idée na bino eza vraiment mumbele ba idée na bino penser zani non mumbele déjà à la base biso to bato to senga ba mama mbongo te là je te dis vrai to senga ba mbongo te parce que tous en absence un style wana teke okuta biso mingi za que joueur so mono a nga elo que ça la nga plaisir na mamba parler sport joueur aso reconnaître musala oyo sala c'est tout chasser la kutena ya manisa la landaki daso na ya manisa la landaki zigi na comprendre botemi na relève bo mona ba famille tata na mama na bana ba yota na matcha Congo batema kanga no wa photo c'est ça le plus important mais ko senga mutu mbongo pesa nga neti nga na na makamwa de parce que nga na salaka oui binga déjà kutu très bien. Donc, naza muto na sala donc na lela makambo wana te posa na biso ezali ministre l'un de ces 4 matins azota la yo ayamba biso tokuta to ebisa o to lingi to na ma carnet d'adresse makambo tout Anel Gazali nga na zali fe Gazali toza na makambo to ko pesa ministre tala nous on veut ça pour na repromouvoir déjà football à Congo to lela championnat ba jeune congolais ba kanezo beta ma art nga ba inviter nga na mo na que la canne moba congolais ba no beta sona Cameroun demi-finale et c'est makambo ni talinga nga ça na fait kofa ba inviter nga na mo samedi na ko sa pe Iber na nga na se pe taxi na nga mais ba inviter nga ba disa fo ya mo essence na yo makambo na yo mo donc soki ministre oyoka biso itant que ba frère na ye soki akolinga a invité parce qu'on a fait des démarches Anelga sololi to kotanga ba kuma ba tuté a sololi trop mais aboutir de l'autre côté to qui ça to sololi trop et aboutir n'a rien voilà sikoyo lokola olekina chaîne amunene chaîne ba konzi batalata j'espère que pesa ngai dans na pesoka 30 jours ba benga bino ba valider makambo na bino ne ba watala biso wana 30 jours so tete metobeti gazon 30 jours ba benga bino pa ba konzi ba ibsa mwana ba papier na bino ba statut na bino c'est bon déjà tolu wana biso na sport wana dernière information sali Léopard azana préparation ya Coupe d'Afrique ezana Maroc bino en tant que bato parlons sport préparation zo le kandeni ya CAN oyo ko na mbuka ya Maroc déjà préparation ezali bon zala kuna obligé photo que Maroc mais ce qu'on est biso toko ke Maroc na charge na bino na charge na biso te ne da to comment raisonner déjà il faut que na charge na biso moko il faut to somba ba billet il faut to luka ba accréditation pour le compte match mais normalement toko ke na ba charge na biso moko te billet avion ti Maroc ba lukele mino ba hôtel makamunionso parce que to salango mutu na mutu salango na propre frais na normalement le paratika na 4 matchs o akobeta na Sénégal, na Soudan, na Togo, na Soudan Lissous. Donc, ça, na mois de septembre, et puis, ça, na mois d'octobre. Donc, tout ça, na ma match, et que ça, normalement, biso fait au Kindekin, na mois de septembre. Na ma propre frère, na biso.
que gouvernement ça la bonne ni bo ba journaliste il y a sport bo débloquer boya kende donc et là vraiment mutu passi quoi. Voilà, mutu passi aux en relation ni na Fally Ipupa aigle bato ba mona ko trop Fally pemi na Fally. Non, Fally c'est un frère. C'est un frère et ami, il m'a le bagout non manisa. Il a on a bien que moi la maman ngai. Moi la maman Monique, moi la maman Julienne, lui c'est un frère. C'est vraiment un frère pour moi. Donc on a partagé des bons moments, il y a galère, il y a kala. À série on a donc il y a quartier latin avant ba droit chemin Salama donc c'est vraiment un frère. Donc c'est vraiment un frère. Frère pour moi. Donc il y a l'autre côté. Il y a l'autre côté handicap donc frère vraiment. Il y a un moni nazara mingi na ba considération na et puis ba loyauté zara moins trop. Pas naé. Ouais. Oyoka rapé ermo yo moso vandi ozo rapé temps ya oyoka ferego là les pads. Pour nité dans monsieur congolais, c'est un chanteur congolais. Pour na yokete. Déjà pas faire chef d'orchestre frère, c'est un frère à moi. Nous sommes dans le numéro 9, il y a le numéro 4. Adji Solo, c'est mon frère. Il y a un an de balé. En États-Unis, joueur na biso banda guitare ba ya naï. Ovana en Angola? Si, na vana na Luanda. À peu près combien de temps en Luanda? Na Luanda na sala ba 2 ans. Ba 2 ans. Ouais. Moi Kalapé, on est Angola est bien. Angola est Kalawana. 2000, 98, 99, 2000. Lelo sota la Angola lelo na lelo ndenge bato bazo longwa pour biso ebaki Angola so mutana Angola za kwa aza déjà na poto. Oh Fally Ipupa le ayemba ki Angola il commis déjà poto. Je sais pas pourquoi Fally aloba ebongo Angola commis poto mais bato Angola baso ya sous poto. Je sais pas. Angola ya kala ya bino wana na lelo différence ezani. Différence ezali Angola ya kala ezaki mingi basé dollar ezaki belé. Ngana zaki na Luanda téléphone ezalaka te. Na Luanda téléphone ezalaka te. Ezalaka ke bino nyos boke sala appel chamada na roi 15. Batu bazalaka na téléphone basala na ligne net boye na cabine. Na pese mbote te divita. Na roi 15. Na masa na nga mobe Patrick Mavuela. Bano sala téléphone donc voyez on peut si biso no sa cop na biso na kasena na meso mo benga kin mo benga poto boye ba ba portable te ko ba numéro bo na loin des alakates à l'époque quoi ba pichuara ba no sa la téléphone mais lelo différence ça ni lelo loin de commis développer mais ba commis ko utiliser monnaie na bango ba utiliser plus kwanza que dollar à l'époque c'était dollar et dominer kwanza mais lelo et commis kwanza eza likolo dollar est comme passe na maboka bato mboka mbamwe parce qu'il est mais na mode de vie loin des alongo bien parce que lenga na kenda kango en tout cas nenge zalaka kala na nenga lelo ça n'a rien à voir à l'époque biso na mart sombu les beti ba même dans le Congo mais lelo mart macadamisé donc il y a des gars Osamo na poto ou meli na poto si na omeli na poto ngada moi na que presque 20 ans. Anderson à 19, 18 ans, dans 2 ans comme à 20 ans. Sango balobaka tout le temps qui est le ce qui pote baby ezali bato ya poto, bato ya Angola. Ça veut dire taba cha bata Angola, baso cha na yo poza na kati parce que ça parcours na yo angolais za na kati. Ba mete chura ba na kati ba te ba za na kati. Ba le capé Angola. Est-ce que c'est vraiment que bino na cha na yo? Oui. On fait la charge. Bata Angola. Est-ce que bino bata Angola bato bo baby si poto baby ngeni. Ndeni to remarquer que poto baby. Te poto baby te. Poto baby nango te. Na koso te poto baby te mon bébé. Ah, manisa. Baby c'est mission quoi. Mission te poto baby te nango so poto baby. Tu vas aller la poto baby. On t'a fait acheter. On t'a fait acheter magamolo baté poto baby te ya. Après mon bébé, je peux parler ou pas? Oui, vas-y. On a besoin de l'eau. Oui, loba. Au moni poto baby na bateau yo, balinga mi salati. Netinga poto baby te. C'est normal. Je me réveille le matin. Attends, bazui, batie Marie Le Pen. Pour n'a pote bébité. Attendez, ba okanga bato. Pour n'a pote bébité. Salam kambona yo. Mumbele mutako uta lelo. Bato ba uti Grèce. Ba bomi poto. Ba sa ba teti. Est-ce que vous avez besoin d'expliquer ye? O expliquer mutu. O expliquer ni. Netinga la fandi boy. Mutu moko boy. A osama kamni. C'est talinga. Ngaf mama ni c'est talinga. Ozwa mbongo na ngate ngana ozwa mbongo note
la vie, il faut se respecter. Oumele. Non, on peut ce exemple, moro typique simple. Moi, tu as beaucoup de zalagawana. Et même dans moi, j'habite à Saint-Denis. Moi, tu as beaucoup de ils ont épiné. La vitanise, épiné vitanise. La kendangote. Par rapport à l'âge. Dans un tata mobimate, il faut se respecter dans la vie. Là où tu trouves les jeunes, c'est mon place na bango. Ala te loka mangwanzu. Aso magase ça pour na mutu nyonso. Pourquoi nous bossons ça mutu? La vie, si on comprend les bongo, il y a beaucoup de gens, ça dans ma responsabilité. Moi, na poto, soko ou men na poto, il faut en anda kounou. Et là, il faut en adresse. Au contraire, sous couverture. Par rapport à game, il y a poto. Osara na poto, ou men na poto. Osara même pas na formation. Alors, expliquez ce qui poto. Osara na poto, on a permis. Échec it. Échec, hein? Maman échec. Sans permis. Oh. Non, solo pembe. C'est échec, quoi? Osara na poto, on a un contrat CDIT. Enfin, d'accord, papa. Tika na yo. Osara na formation te. Diplôme moko ke moun la pesa yo ezate. Lelo ba komi ko renouveler batou, il faut un diplôme. Parce que yebi sanga son diplôme to suka. So lingi muta o ayesika na poto banga faut na ba norme o ke beaucoup ta na yete. Ya vana na chambre yo vana na ndako. Des chambres salon. Au kabwende ya wana. Ya zo ka salaire à 1200 zo salaire à 2500 €. Et puis na niveau qualification bo andeng mo tenga na 3D. Niveau 3, position D. Donc, gamme non, déjà comme le bas 17 €, 16 € de l'air. Au moins, tu as un mode. Parce que, attends, ça, ma cam, attends, son voiture. Attends, la tise viton. Et t'es là, où you got? Matu ba ko comme on a esprit wana te. Au moins, on a te belé ba ça ba société ba ta métier te. Poni ba kimba ko non ça la société chafaudage matin chafaudage te. Et puis même pas ne ba tira moise. Et même pas ne ba tira soulis. Et même pas ne ba tira garde du corps. Parce que y a ça. Oh, ça, le salon de coiffure, mais on ne même pas au Katasuki. Ipsanga. On met les potes, bébé, des potes anormal. Magasin, ça, on est changé. Yon ne mouto katande, baby. Pourquoi bino ba na poto ya kala? Bino, batu bo umeli na poto bolinga bato baso ya sikate. Nga kutentala nga makambuana te. Comme si bolinga ki poto ngo ezalaka ya bino. Boyaka na ba parfait na bino ba 3 €, bosomba ka dimanche na ba marché ba Saint-Denis 1 €, boyaka na ba caleçon moko bosomba ke belé na 10 €, 12 caleçon, boyaka na ba deo moko boya bolale la biso basi na kisasa ngana kana kanda masa mo obi ke na ye na reggaeton za kana Suède. Obi ke masa na boto na momi na kin. Non. Nicolas parfait mais oui. Momi akobi teti abia keta noko na bango retour à songi boye. Aïe, moi, ça qui m'a solo changer. Oh, yo ça qui a pu sonner changer boy. Solo même changer. Ok, na tawana to banoye ba ke mutu po changer solo faut que na même ligne. Biso wana sa neni. To lo mombe lo ko beta tu na kata même ligne. O chiba ba. O fani kana kata même ligne. Solo. Non ba solo abatu. Oyo bo sangana. Yo bimina ngo o kibimba wo place ba camarade no bazali. Jonas zakana Suède, so na Stockholm capitale na bango. Abotola nga mwasi. Na keneve ku na Stockholm. Omoni ke bino bolinga kite biso to ya to découvrir makambo bino bosalaka. Na poto yango bino batakala. Bolinga bato ba ya poto lelo te. Non, mumbele. Zana selo mo we. Nga na lo belo mo we. Omoni batu ya poto ya kala, muna mdana ndenge na ye. Vous comprenez? Nga batu tout boko ya petit lelo. Italinga te. Et puis, il faut ça un sens de vivre. Oko longwa ki sasa te okem vacances okem makamno msu o tonga o makamno o ki para mama basi. O sambriye. Franchement frère o sambriye. Oko sambriye. Conseil gratuit. Toi batu. Oko ça appelle un sentiment. Mais si on continue par sentiment, tu yo dans moi si par exemple na poto. Wala ndako. Moi si par exemple ba aider yo pe. Ah papa tu somme lo moni tingana ne lo na mona na kala mubongo na otonga ngo. Allez moi c'est pas tu coup pour ça le comme sur un petit mot. On monte qu'on crée des ordres yo. Mais kala biso to yebaki ke moi sa poto lo ngwa poto akezo mobile na Afrique. Ba comédien mingi zo mo na poto awa bata théâtre ba ndiko mso mabuki. Batu bayana bongeza basi. Asakina ya manisa baboya na manisa atala kane mingi garçon na théâtre.
a contacté à Mimi. Pourquoi copie ya basi ya ba comédie copie ya basi ya poto. Maintenant qu'ils ont battu en Afrique, pourquoi pas qu'ils n'aient pas soit battu te copie on kufa. Wana sukeza ndenge ba fonctionner ka. Ngai eza ndenge na ngati. Batu que moi si moko bo to kabwana na yo, okeza mbali mon Afrique au préféré yet. Tu comprends? Au préféré yet. Au préféré ngate. Après chacun ngaku ne la makambeso ngate. Déjà ne na za mumbele personnellement na za kana urgence te. Na kufela tata na kufela maman donc c'est bon. Urgence pas na ngate. À part mes enfants point barre. Tu comprends? Donc so moni moi ça longwe poto. Akazo mbali na kisasa. Etamie. Tango ozu mbali oye awa. Kaso bandi soit zéro. Au moins que dans la vie il faut regarder temps. Obala? Non, on a balité. Est-ce que na évité vraiment, na évité. Oh, osana entreprise, to bien entreprise parce que osana na ba taxer ça kana poto. Les a déjà belé. Osana ndaku ya bien, osana makambo ya bien, osana mukanda. Na kini pe osana pe na ba bien. Makamutu. Mais pourquoi ti siko ozoko ko balati? Pe ozo bala pété. Te mumbele omoni et le doit comprendre te mariage eza vie ya mutu. Na otala nga date. Na beta sold out. Non, tu as date. Mariage peut comme ça, tu fais des choses. Non, mais tu as sold out. Non, tu as date. Tu comprends, mon bel? Oui, point dans la vie, bon. Mariage, c'est le mot boé et à sacré. Au moins, biso, ba père na biso na ba mère na biso, ba vanda ba umela, ya leo leba. Lelo pasi na biso o tozana bango, ba ko supporter de ba mère na so bando supporter. Na ebité so que dans le monde internet muteye, yango e gâché ba makamboué. Uni n'a habité. Vous comprenez? Kobala moi si, on ça demande de l'argent. Et lorsque nous banque sanga, batu batala raté mbongo babimisi. Le mariage c'est un contrat. Vous comprenez? Historiquement français comment on a besoin de comment on a eu. Le mariage c'est un contrat. Ce que vous balani, vous allez le nom moi si. Vous avez combien accord par exemple, bon on a mbongo mo tchakate pour un projet mo boité. Tchana mutu no boya na facile. Et puis, les gens n'ont pas de beleza kufa. Pour un problème financier. Tout n'a pas pour un financier, moi, si je suis au moins, je suis salaka. Moi, ça salaka. Au moins, moi, ça salaka. Moi, ça salaka. Mais bon, nous sommes tout le temps. Bon, nous sommes tout le temps. Mon salaka, chez moi, yo salaka. Aux oreilles, sur moi, 2000. Mais là, au salaté. Non, on silica trop. Bon, nous sommes tout le temps. Il y a moins de moments où on a moins de salaire, être soignante. Mais mon bala salaire, on a la beau gosse. À Opema, ça va intérim vite fait. Bon, on a projeté moi ça aussi. Bobo, tu as sous débat na Bokabouani. Bobo, tu as la banate. Moi, je te dis la vérité, moi, ça choque. Je n'ai pas mes enfants, ça me choque. Mais tu n'as pas de choix, c'est comme ça, c'est comme ça. On a une vérité. Après, on ne peut pas détailler tout et ça là qui besoin que non. Il faut te partager des deux côtés. Mais s'il y a moyen, où est-ce que bateau, bazala. Sans écouter moi ça m'a le roi avancé. Exemple typique na kotanga comme de Michel Kombe. Regarde comment il a avancé le mec. Il faut mon bateau ba okende. J'applaudis. Na pesi masanga mo to betane ba le joke vata. Otane bo mo ke jo okende. Moi, je fais, mon bel na koye biso, nazarata na nyonga mwasi mote 1 euro te. Niyo songa na sa longo na before nanga. Onde monanga ya. Omo niyo so na sala na mukini. Onde monanga. Na sala ngone before nanga. Et puis je suis le seul et unique sur na kolobate na poto mutu mo za na nyongo te. Ni à contravention, nazara na ngote. Ni nyongo neti ya yobe mumbele, yamani so on a dit euro nanga. Ezalate. Na kena kisasa mutu koyo na mpe kopa voyage na sala ngote. Au grand jamais bon monde nga bachenga na miniatique garçon ameni mutu mbongo ti mukona okufa sala ngote risque nini ezali na poto mutu asa na mukanda ya mutu ko soit document ya mutu ko sa na ngo risque ezani risque za makasi un risque ko za mukanda mutu osa na ngo boso problème ezio na musala par exemple accident de travail oui olobani kasi yango peto intokota na kaya ndeko na biso J3 oui bien. Oui, j'ai trois ans à Bondi, mais personnellement, je ne le connais pas. Mais à Bondi, na mon des fois, trois fois na Bondi.
na bondi kota ba bondi nord kuna na mona déjà ndeko na biso atikaki biso molimo na ye pe manakimia jitwa atikaki biso na accident na musala. Donc ça veut dire selon information o ebimi ndeko azaki na musala mais musala bana osala ezaki na document ya moto ezaki na mukanda ya moto na temps auto so na ndeko azana mort ndeko azaya okufa siko question ezosala boye bandeko basalaka na mikanda ya moto aosala na mukanda ya moto soki akufi ndenge J3 akufi est-ce que na niveau ya l'état basoye ba J3 bato balela J3 ou bien balela kolo mukanda wana document wana parce que na niveau ya l'état basoye ba ke monsieur Jean ou bien monsieur Pierre akufi aza décédé. Mbele omoni d'abord mes condoléances ebele na famille na ye ya famille ya J3 natala mère na bango ande olela esalenga pasi Mbele mère na bango lobaki natala na internet. Ça m'a choqué. Nga na allergique na ma mère. Nga manisa so na moni maman zolela. Mbele na choqué. Parce que pour nga le na comment beza mère na biso. Na mauvais souvenir na vie na nga. Pour nga manisa na koma ana poto se mère na biso. Pour mon nga to za nous 0 mètre mère na biso. De 0 jusqu'à la fin. Comment on régner bouger comme on là il y a tiki biso parce que à régner vraiment les lourds notés. Moi ma mère elle est à Koufa elle était tout pour moi dans nos angles le son le lobby kambu maman n'a besoin boya à réaliser on a seconde fils c'est là tout ça là parce qu'on a mon mère agit trop là et puis mère on a petit naimi kili pour aéro luka pour la famille. Ça m'a choqué. Il a dit c'est un gars. Quand ça n'a pas de et ça m'a bé. D'autre part, tout ça là, on a des forces majeures. On a un rapport avant de jouer à Mukanda. On a un rapport le après quelques jours, on a ça là. Non, ça n'a pas de frère. Après quelques jours, on a ça. On a deux frères. Entre parenthèses, on a longue. Quand on a eu choc, na musala accident yé société wa no sa no société moi si na yé donc moi si na na lobake eza yete muto a doki wana muta kufeza mutu boy parce que barobeng ça kolo société et puis ya lo batang muta no sa nga na ebite ka no sa na mukanda mutu wana ko mitungisa mata ozonga na commune normal mais ce qui est grave c'est que Oezake a quoi un accident à Moussala. Donc, par exemple, nous lobby, on a déjà informé, donc il y a été. Déjà, ils ont passé pour l'État foutaille. Donc, il a été passé. Deuxièmement, à quoi un niveau insécurité il y a Moussala. C'est-à-dire, à quoi il a boyé. Là, c'est à quoi il a une rampe. Il a parking au Bakari Kotaka. Moutou a qui diagonale wana. Il a 1m10. Assez là, asimeka koibwe, tout ne beti na mabele. Na sima ya rampo na bato ba kindoki. To e ba accident mouvement o akoyela ki, mouvement rectiligne uniforme et bendié. Azu choc à tout na casque na taki akufi. Wa déjà mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Mouvement on est salamaki wana. Po tangu muto koyi na kubana likolo tina se eza force wana bendera mututi. Tout en on a technologie. Donc, tant que a juste choc wana et tout in casque. Normalement, ils ont ma casse. On s'est hémorragie interne, ma kile bimina ma toyi, dans zolo a okufa. Tout ça qui nous quitte, les accidents ayés. Sikoyo, ma bezanine. Déjà, l'État a tout na moto a matin échafaudage. Et l'on a dit bosso bateau non mon a baou le échafaudage. Faut boyer barango bien les frères. Pour la mata, au échafaudage, il faut une formation. Il y a makambo zo sala. Il faut une habilité, il y a makambo zo sala. Parce que bila otuna amata ki oui, à l'école, est-ce qu'il y a une formation wana? Parce que échafaudage union sur sala, il faut les canaux formation. Neti ngana na sala génie civil na Vinci, mais n'a pas ça formation échafaudage. Donc, il faut une formation. Dommage,
Non, le bien dans la docté. Et ça passe mingi pour l'État à débloquer bon. Et passe. Il faut passer par tribunal. Et chaque déjà que à ça qui na combo ya moto mususu. Et c'est check it. Est-ce que le loto ko loba na tant ya sali na madame moko baboti mwana liboso. Madame wana pesi mukanate parce qu'il y a des bateaux belé ba condamner madame wana. Pourquoi maman Christelle a kovana mobali pendant 14 ans sans pesi mukanda. Dans ce bateau surtout c'est comprendre que ils obligé te moi ça pesi mukanda de tokutana na basi. Donc ça veut dire qu'il faut ça na be fort na yo après aussi mukanda. Na so neti kana ngamoko. Nga moi ça na mukanda. Mageto ça na esute. Mais nga tala ki ete. Nga na revenga moko. Na yebandi na so na mundele pour na so fait na ngamoko. Ce qui y a eu ko ya sima. Et quoi après mais comment va congolais ou bien biso to ko condamner madame wana que il fallait qu'ils ça obligé à passer mukanda parce qu'à boté moi na liboso mon ami balé mon ami sat mon ami na je crois so bazana bana 4 comment na tawana nyoso madame wana ko passer mukanda te maison ti mamobala bi makatongo azonga rapport même ta salle ça qui sur la vidéo sur les vidéos aussi ba vidéo wana lelo ba vidéo muso e komi ko loba e komi ko solo automatique autant les vidéos muso suboloko na tala ki hier bah ça là on va dire toi non peut se mukandate non peut se mukandate les loba toi misa me komi ya solo mais tant monsieur zaki comédie ou bien moi c'est aïba qui que non ça n'aura comédie mais na mutema na ngape non ça makamo non ça là parce que théorie mususu na mutema pe koko ma pratique tant autour non les problèmes les années mon bel tout seul quand problème administration en France c'est compliqué administration en France c'est compliqué. Est-ce que Christelle a une mukandani pour passer J3? C'est ça. Il y a un peu dans l'Ingana et bazar mukandani. Voilà. Ce Christelle est française. Là, d'accord. Même si Christelle peut pas coûter na J3, a une mukandati. Bangon balé avec les mi-balé. Ibsanga. Bangon balé des aveugles. Tout solo là. Christelle a une mukandati. Ne to ebeni poto. So coûter na moi ça mukandati. So qui aboti moi liboso. To bengi mutu mo ya abele na ye. Ah nani yaka lokoza français belé nga mwana. Moi ça zina obeki liboso. Deuxième mois, yonde siko mtu ana pale fo bele lango. Troisième mois, yo beleli. Pona oswa mukanda, il faut sangisa dossier ensemble. Pour commis mari femme, pour vendre sika moko. Adresse na yo mobali et commis wana. Est-ce que Christelle fille je la connais même pas. Est-ce qu'elle va ko sala parce que bas monsieur zali so comme dans 3 bana a boulé de sel. Et surtout sangani dossier nga femme celle là nga erokufa mais soki wana ko sala ba osani ba osangana dossier wana so basangani ye J3 soki asala asunga bano baza wana na mwano abota mwana ya français démarche wana ekomi démarche avocat ne doit komela maire bien comme la préfecture que ba régulariser tata moko boye mumbele azana bana 4 azana vie de famille bako pese mukanda par rapport à vie de famille pour la position ya ngunda nyo se kufa ki déjà par exemple na ta umela na poto ngunda occupé chez des maladies te kufi donc la position ya vie de famille donc pour pese mukanda bako pese mukanda par rapport à vie de famille donc ce qui moi si aboya ki ba sangisa dossier ensemble kasi msuye mtaboya kiti. Parce que pour comment la démarche, il y a aussi un babiloko, il faut que ça dossier moi aussi avocat ne doit faire la démarche à aucun la préfecture et comment makamako comment kinga na salaka na bana misa tout tala kutu na déclarer ba impôt même na 00 na déjà au vendre en France plus de 10 ans. Na ndenge la loi française on mérite mukanda aux en problème tous en le côté. Voilà. Tout ce qu'on a biso to comme biso presque na suka question ya suka yango bano to kutana kana bango eza loi moko ba fota ou bien makamo moko boy ba solo la na ndimite na kin tonton etio vandi boy so kutana mwasi moko bazana bana na bako bano bengo tonton pona nini bano ya poto to kutana basi wana bazana bana ba benga biso ba papati ba benga biso ba tonton eza ndenge yo koti na ndaku mumbele respect ba imposa yango. Premièrement, faut yeba soko koti na ndaka moi si yo faut omi komi sa tata. Moi je suis un père. Benga ngamsu papa fiston. Tu m'appelles pas tonton. Neti nga na famille na so bana na biso benga nga tonton. Ni stanga to bala na ndej te ka benga nga noko fils. Noko fiston. Tonton te, elikate. Yo ne faut imposer que moi, si je suis papa. Et puis, ok, écoute moi si.
au côté ndaka mwasi c'est un esprit l'homo mumbele l'homo capital au moins au côté ndaka mwasi ndako za mwasi déjà na yo moko déjà on se sentir déjà faible soko kutana mwasi wana ana bana pe ya mikolo bana ba di que chez eza pa na bango yo ndeso ya koya okuta pe na ba petit musu ba mama bende ya o me ngana ebi misa na ngamo be na kotanga communauté anoza na shell bana mwasi na babeta ye banyati pe na ba banyata los apps masa ndo kutana vimbi nini ngobwe ngamna ndo so bilo ne ba mwasi e eze papa toke tomati na sasa ndo kuti bana na se on se comprend ah manisa ba pecho ba démarrer ngat na ba démarrer po ani pour la nini pour moi ça sera bimine so so arrêta momine zuwa amene ça so ba mona neti ba opotana momi moi ça peut position de faiblesse tikanga bon bana so ba buleke ti problème do beta menga bango ale bana ba yaki banyata ye na so bisolote banyata ki to repu banyata ndeni masa na oti boulot ne ra uti ba boulot ne be chafodage a mataka na sincère amoni de ba pechon ba teme libana na ba masa na bango parce que moi je ne fais bien oh David viens là ce qu'on dit tinga bo benga oh fiston viens là moi na moi ya muke ya moiti ah ben non shit ah benga viens mais toi tu me parles comme ça maman tu vas faire quoi a pousser masa na sincère ça peut comme moi ça na côté na katiti allez deux petits wala ba masa na po ba masa ba pechon so comme on y ta masa ona bana na ba temi ba otala ya shit ba triquer beau perte parce que masa lo na position de faiblesse ake boulot na ba matutu abete na ko lisolo ngai papa toko zo ba plan benda biloko toko zo ba plan oh ba ngai papa zo ba plan tu ya fa na ngai na abombele no chambre mo momentalement mikolo ba Anderson ba ya na personnel lo moi ziki vanda nanano polo ko isango gamel polo to na ba boulot so na gamel no papa gagner ombele so na gamel o gagner lala no nzala mena na buto avula la sala pat na o na kuisi c'est borlon na tongo ok musala na midi oleka gamel no pepele avec 10 euros ko somba kuiso sombi pat sombi sauce bolognaise olambi ah ouais conseil ni opesa na bande ko ba otala biso yo ba sepe na iloko ba misu bazo linga ba ya poto baso tala ngaza mwana mwasi aza mwana mobale otala place azo ke cha lokolo mboko ya oyebina na ngote mapate koya conseil ni opesa na ba garçon musu ba otala na poto na rafle lekina poto awa na moni ba noko poa bande ko bakimi babangi mbamo te bande ko belé o ba na poto na to banda pa na bango baza la concentrer ba apprendre métier c'est-à-dire au cause à la tête que au moins la poto sali 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans on a docté au sala musala mon côté normalement sur au moins la poto faut la fixer na musala au sala par exemple na électricien au cause à la tête le boss pour passer des commandes le boss aller chafaudage te mutarabongote tout travaux tout est wana mabe il faut la fixer na musala moko na électricien au fur et à mesure au sala musala au fur et à mesure aux expérience aux avancer au moins ego sala bien na niveau bagage na yo c'est concentrer na musala ne mute sala ka nyoso ngale lo pona za la mumbele na musala moi na bosaka dire moko ko imaginer te nga même mes enfants j'ai des difficultés au monde je sais donc je travaille dire pour lobby na bango za la bena cha bango à l'abri mumbele soki lelo to souhaite arrêter lelo pe na ko kufa mais ba na ba bi non papa me sotika iboy c'est ça le plus important et puis bandeko boto na poto to travailler au monde ta ba tie Marie Le Pen lelo obangate ya mi balé so roboti na nzele pesa ka pension alimentaire pourquoi ba no ba pesa pe souté hein ba no ba li pesa te ça n'a expliqué mon bel non pesa techniquement vite fait ngai na kenema ngam na mema ba maman ba na tribunal moi ngam na mema na tribunal pourquoi tant que tribunal ba katelinga 150 euros j'ai dit la ngada na mutu na ko sarate tu payes 150 juste me kateli yo yebisanga soki ba kateli yo te ndengo zala mumbelo botana fille mobo obi ke so pese 150 euros bien 100 euros on aura net au pesi monga bien te faut la pesa ka 200 faut la pesa pecho 300 mais yom doit perdre kende pas juge en même bolo côté wa pe na besoin d'un avocat so inde unité kende pas juge au sengi na yo normal c'est-à-dire na besoin de mona mwana nga un week-end sur deux soki ozana nda coûter
na mona kata pour 2 heures 3 heures aza mwana no ayebanga ke papa na ngazali c'est très important pesa passion alimentaire ko tia zuwa te versa mbongo vira salara vraiment soki moi sam da pesa odok biloko wana ebomba yo virement wana ebomba yo soki osalaka osala virement tango okende osala renouvellement donc ba osenga yo contribution ya mwana na yo éducation na ye eza très important calculer na ne opesaka 100 tinga pesaka 300 dis-moi ça lui 3000 plus 600 ça lui 3600 mais na impôt o déclarango o gagner na impôt o déclarer et puis na impôt o tient côté à pension alimentaire o tient côté ba frais réel impôt que kita yo ba on ça réduction impôt pour aussi contribuer ce que je pense à moi c'est mbongo sans virement sans l'état yeba parce que moi ça on y a open dam à ce personne kaft pourtant on peut ça bongo sans l'état yebite mais moi c'est pas on a kaft tchala mutu no ba osongelo melo sala kat neni yo so contribuer pour moi na noter so bi que na pesa ba so wa ba preuve tant que pas moi si moi ça bite pesa ngate mais moi c'est conscience na bi que yo pesa ke mbongo moi tu dois o perdre par kango mbongo bazui bakangi yo mbongo ale yo sa mwasi ote baso c'est la mwasi oboya azote opesa nga bongo il faut pesa nga mbongo esa na ba trace conseil gratuit pension alimentaire pesa ka mwasi so bokabone simité c'est pas grave pesa ka mwana pension alimentaire na yebi ke basi basalela ka bana na bango mingi moi je connais ba mama ya bana na basalela ka bana na bango mwasi moko te o aza mama asa responsable au mona mwana na ye ezala olingi mwasi moko ana mwana au mona ne mama na ye okipaka mwana ana y a rien à dire d'accord ne pe biso to tika pe bana au mona ba mama na bango ba okipe bango bien alors yo pe contribuer ka pourquoi pona mama na asakana noté abengo irresponsabilité ata ya muke 150 € virement toi au grand jamais au bengo irresponsable to komina net sikoyo mois d'août depuis qu'il faut longola moi 150 au pele petit mois basket fourniture scolaire il faut ça la ngota que parents to komina Noël faut pesa petit nata moi sambala somba cadeau eza makamu to kuti na poto yango moninga na linga mama ko bota bota te pour sozo bota trop au bak 150 tu comprends mumbele si au bak 150 au mona po moi na nyonso abota maka o azo porter comme manisa il faut la traiter ndenge moko na o ngaso na kuti moi si moi na bana na o traiter bango ndenge na o traiter Alison Anderson bien sûr biso bano biso to zo charge comprends azaba na mutu mususu voilà o mi maïv maki le quoi moi na yo voilà tant musu ya yo mo père okemba voilà donc il faut opé sa moi na affection pour baza bana c'est bango ba doit souhaiter que moi si no pas okende place moko azu mobali na ye abali mobali ona ozana mona na yo jamais nga na ko permettre d'être Anderson a manquer mobala maman ne respect nga so na zong élégaté nga na zong muta valeur universelle valeur intrinsèque de c'est des valeurs universelles voilà to komina suka ya manisa merci et aux alambala suka te hein makamuze belé na yebi ki téléphone ko sonner belé ba question ko ye belé ba maman pe ba ko yana ba mituna maman to linga bango to za de sorta ba ya ba papa to so côté ba papa biso to de sorta ba papa ezana ba papa musu ba linga ba na maman za la bien magé to za resulté exactement moi na nga za bien zone ti yo boye moi non na nzela ota mo salité mumbele na biso oui passer ça là mumbele moi azana papa moko aza incapable mais alingi maman na ye mais aime soit lingi mwana wana te wana un deuxièmement et ça ko kutana mwana mumbele na pesi para ça mwana nga za basket a bien te mais papa na ya za un succès alika na télé non mabe au monique wana déjà comment a déjà et comme a des échec ils ont la papa donc voilà un peu ça ils allent la soukate biso to koya bo samba to pesa mbote to comme na souka te na pesa mbote menenga na chite ne lo mo tunenga question ba to so balingi ba ya poto ba to so ngwa ya poto ba ya poto za moto te poto ya glace te poto ya bomote na munoko mona mongo ke usila te sila te ouais poto zali na ngo ba to ba ya na bango poto ba ya poto ba zala na bango poto zali mutu nyonso ya ne poto et puis conseil na webisa ba maman ba garder bana na bango moi je suis fier ya komona mususu ozakana mutu mona ba ne bana ngo ba ola ta kitoko grâce à ba maman moi aujourd'hui je suis na pas maman na moi na ndeni na yozo mwana omona ola ta kitoko ana okene fête mobe ala tisi kitoko c'est fier de moi yo c'est 150 to pesa ka wana
bilango basombelaka bana eza moins de 150 euros. Donc yango tokomaka bango ba respecter lelo esili totikali yo na coin on garde toujours des bonnes relations, respect parce que moi nana obala lelo ngande sona comme na 18 ans ça va l'année prochaine sera coli. Moi mon fils, papa moi je vais habiter avec toi, papa moi je vais travailler comment toi tu travailles, sur la regarde faut faire ça, tu vois papa il travaille beaucoup, si papa il est pas là c'est toi le chef, regarde papa il a ça oh expliquer Alison toi t'es maman aux andoya maman regarde faut pas faire des bêtises, il faut écouter papa, faut faire ça oh sola na ba petit non bon on va représenter on a mukila nzambe mumbele kutika ba petit te on se rappelle ma problème na ba maman banate bango ne doit sali ba bengo papa. Donc gardez tout ça et le sili gardez toujours bonne relation kolinga au moins moi c'est ça qui a manqué respect basi otoba bana ba en bokabwani akofingo pe mais mon bali ba sala na ngodi akobomba ngo ti tango expliquer ozonga na raison. Merci Amanissa. Ozanga bato apesa mbote? Ouais, na pesi mbote pa ya frère et ami Junior Mumbala Abelungu, professeur de l'université, professeur docteur en droit na assistant na Belgique mais Mikolo yo azana Lubumbashi opesa ko kuna na pesi mbote pa ya Pati Kafuti honorable Telo Star Pati Kafuti Mokonzi Pati Kafuti na pesi mbote na Telo Star bureau tout na pesi mbote pa ya Mamu Jober motema ya Pajo Matuba Yannick Manissa motema ya Olive Tubula na pesi mbote pa ya Yannick Inia Chango Rombox nakata fui d'ici Daniel kapesi azongi kitoko nelengi na pesi bango tu bambote na pesi mbote pa ya Ambalou Jansi mon ami na pesi mbote Héritier Bouchiri docteur certifié en France na pesi mbote pour Petit Biyenge en Allemagne moi na ngai pour Perti assistant ya Mokonzi pesi mbote belle place aux alliés na pesi mbote pa ya Claude Chap voilà maman Sandra na kisasa wana batutu bakokende Foa Zala Malula Ngala international famille na pesi batu tout entreprise maman Julienne na kisasa Junior Lutete na pesi mbote bele Malula Ngala bosimba bureau yebika bureau ngamo kala mingi te na oya na pesi bango na so mbote na pesi Mamu NB yo yebi na pesi mbote place o ali mama na Lolo na pesi mbote place aux ali bambote ebele na bato nyonso balinga Fisto Manissa na pesi bango bambote ebele Gigi Bokole JC Mungu Franco Barezi boni basango ya JR Mulumbu mon ami na pesi bato tumbote o bakolanda ngai frère na bino na ebide soki na lobi mabe emso na tengami biso topesi mbote na Soule Kauka excellence excellence parce que la biso topesi mbote nana sakasaka sakashu topesi mbote Nathalie Mvula déclarante munene na kati ya mboka ya Angola na Luanda topesi mbote na Christa Lukoki poto na poto César Boltsingabi José Tekila na Villeneuve le roi bana nyonso ya Angola ya Luanda place Bozali Botard na bino mbote na balinga rominga mumbele foke Luanda monaki nazaki wana pa nani ya Gilles Makaya baotanga komona na restaurant baotanga komona mumbele franchement il y a rien à dire. Merci à toi Yamanissa en tout cas merci na pesio longonia oda leki ya camarade nanga dadi mabibi mais mkonda mumbele mais obo sana merci à trop merci à mon vieux dadi mabibi mkonda mumbele botala ki biso presque na ba continent ebele e kozala mbala sima akoya lisusu na ebi ba émission o etushaka ba mama etushaka ba papa c'est comme ça to kozala trop kaka musique te musique eza mabete musique e kozala na place nango mais social pe kozala na place nango parce que lelo eza na ba problème ebele même biso ba tuto yebani to eza na ba problème ebele pe na ba couple na ba foyer okomona ke moi ça la ki na mukanda te yo mukanda te mais otie zemi obengi muninga na yo belela poza na mukanda mama zwa mukanda après ngape na boti deuxième mois na zwa kaka mwana wana liboso ba boti ya Manissa mbala moko ngba sera komi na obota nga esute ayo obota te neni yo 10 ans tikinga iboy tandis que ngam na pesa kimbungu botali biso presque mokili mobimba to profiter to pesi ya Manissa kuluta baleki zala toujours ndenge ozali mbala sima toujours tokozala na besoin pour na social na mono zo maîtriser ma social si les lovement to solo limingi trop poto c'était David Mumbele M6 Mumbele en tout cas merci vraiment na opesa bandeko na nga ya tokos
Aigle, tous en match na Belgique. Bande konyo sa Tokos il y a Belgique, Barbeta na ba frère, il y a Fali Barbeta na Belgique. Donc Tokos il y a Paris contre Tokos à Belgique. Donc Yves Njoli, Gacho Noble, Gigi Bokole, Eddie Motekola, Alpha Moflip, ba Guima Chance. Tout tokuta na Belgique, ba Dekos Mukoko, ba Matumona Room, Bisonyo soto kuta na Belgique. Les 12, match ça les 12 samedi, nteke ya ko sakana ko tout donc on peut simbombo boy. Yango na yo pesa information oyo fali pour ba bengi ba tout donc présence na mo ezana wala. That's it. Ils ont les 12, samedi. Émission déjà style ya. Les 12 ans bozo cha wana ndeko fere gola. Azana milulu wana les 12 wana. Azana conseil moi VIP wana. Bilo pe kaka wana. Papa biso za match. Eza match à football. Ya. Biso dans le département football netinga. Naza mudafali na département football. Net ba soulé. Baza ba département ya ba birote. Ba administration. Biso to za département football. Ba njoli, banana biso ba ndembo. Voilà. Merci. Merci Nabandeko. Biso presque partout dans Mokili Mobimba. C'était David Mumbele, M6. Bakisa Likolo, Tochaka Boy. Nzambe ba journaliste. Non. Numéro 1 na bango don Nzambe ba mutuye bango ba sambelaka. C'est Mumbele. À la prochaine. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.